Mbote la bino balandi ya temps de vérité bipa ibiso bino boswami. Pourquoi ilamo epa ibiso pe bino boswami. Ya solo bandeko esali mwa mikolo tokutanite. Yangwana nde na pourquoi lelo toye poto meka kosolola likambo etali tata Nzambe. Bomoni biso na pourquoi lelo tozali na papa Moke azali na biso awa lelo yende azali nakanisi boko sentir que tant de vérité mundimi asika koti azali awa we merci na caméra tokozala na papa Claude Chikela tozali na video yamfu na radio toza na régie kuna na dosha pe Willy et tobosanite ke tokosalisa madisusu na Urson Yindo yende ako réaliser biso émission. Papa izai mbote na papa? Mbote papa docteur. Oui, nakanisi pourquoi lelo bandeko il faut balia bile ya bien. On a pour mémoire ya nkolo yiso ndenga izongi na mokili na mbalami bale. Senga batunyo so balanda poete bako kuzwa sango ya kitoko. Merci papa. Ya solo bandeko. Ok, merci. Ya solo bandeko balandi ya émission Temps de vérité. Totombeli bino susu bolandi malamu. Tokolobela lelo tolobi mutu moko te akoki kobenga nkolo Yesu Nzambe soki yemoko mulimo musantu ameki ko sosolisa yete omoni na yango lisolo na biso ya pokwa lelo tosengi ke boko kolanda biso na bokebi nyonso pamba te tokokende malembe po ete toko comprendre oyo biso tososoli sami na molimo mosantu yango wana nde na pokwa lelo tolingi tomeka pe kopartage ba oyo bakozala na matoi ya koyoka nakanisi bakoyoka pe bakoki kososola pe bakoyeba nini oyo tokoloba likambo oyo ya nkolo na biso Yesu Kristo nakanisi soki ezokosala deba po kaka nde tozokokoka kosonde ba écriture malamu te bilaka ezali bilaka eyaka wuta nkolo na biso azalaka na mokili eyebanaki ke nkolo na bozongi na ye na bokei na ye sima kobakisama na likulusu nkolo Yesu atika kopesa bilaka ete ye asengeli kozonga yango wana nde biso nyonso toyebi ke nkolo asekwaki loko toyebi ke nkolo asekwaki mais divergence na biso ye kokota kaka bozongi na ye embe na bozongi na ye akozonga ndenge nini oyebi tango bakangaki papa Simoki Mbangu nzembo moko bayembaka takimbangu bukakangama mindele bayuvulavo ngizulu ya nzole ya mfumu yisu bwesi ya kadila. Voilà, c'est la question que nous allons répondre ce soir. Bamindele bakangi papa Simoki Mbangu batuni ye mais na manso yo zosala ezali ba extra mais kasi yebisa biso yango bozongi yango ya nkolo Yesu ekozala ndenge nini. Réponse na nzembo wana na tango akala bapesaka balobi iyandi isika monika amukanda kanda ya badombe bena musuni oyo poso oyo moyindo. Je crois que vous êtes d'accord na ngai que nzembo wana ezalaka inspiré na tango wana ba farser na ba mona na kate na 1921 ba farser na ba bimaka mingi te o bata ko composer ba nzembo mais nzembo wana bimaka ezalaka solo yango na biso à partir
ya ba histoire toye koluka moyen tokoka kosonde ba écriture eloko nini webi ke wuta nkolo akenda doute pe kotaka na ba oyo basalelaka nzambe na ntango ya kala doute ezalaka doute yango wana nde tokotanga na mukanda ya 2 Pierre chapitre 3 verset 2 tina 4 papa moke tangela biso yango na komba tata mwana peli mosantu 2 Pierre chapitre 3 d 4 bokanisaka maloba oyo ba prophète bazalaka kosakola voilà pe lisusu mibeko ya Yesu nkolo pe mobikisi na biso ndenge bantoma na bino balakisaki bino boyeba malamu ete na mikolo ya suka batu bakomona na oyo bakobanda kolanda bobele posa na bango moko bakozala kotia tembe pona maloba ya nkolo pe koseka yango voilà bakotia tembe na maloba ya nkolo pe koseka yango maloba ngoni ya kozonga ya nkolo yi voilà allez bakoloba boye moto yango alakaki ete ya kozonga bongo wapi ye mama ya mutuna yango wana nde siko toye kofandela awa babia elobaki ya kozonga omoni ndeko yo ozolandanga na ngonga oyo voilà la question oyo bango baninga bapozaki yango mpe yo opose toke papa batata na biso ya liboso basi bakufa bavie Pierre kasi makambo nyonso ezali koleka kaka ndenge moko wuta ebandeli ya mokili ebongwani nango te bongo sikoyo oloba na biso nini ke Yesu akozonga bato batie tembe y compris yo otie tembe na tembe ngo oyo wana biso totiaki bato batie tembe balobi meme badisiple oyo ya nkolo Yesu bango moko mpe badutaki bakendeki bake epa nkolo bango balobi nini ke Yesu areunir bango ye alobi me nkolo oyebi ke opesi biso babilaka mingi meme bayekolo mpe badutaki yango na totanga ngo nano na Actes des Apôtres 1 tokamata verset 4 chapitre 1 verset 4 à 6 voilà mokolo moko azalaki kolia esika moko na bango atindi bango boye bolongwa na Yerusalemi te kasi bozela likambo oyo tata alakaki ndenge nalobelaki bino pamba te Yohani mobatisi abatisaki bato na mai kasi sima ya mwa mikolo Nzambe akobatisa bino na molimo mosantu voilà bongo bantoma oyo basanganaki batuni Yesu nkolo ezali na mikolo oyo nde okozongisa bokonzi ya Israel voilà siko bato bakoti na bonzoto parce que awa Yesu azolobela makambo na lola te azolobaka makambo kebe oyo ekosalema bayekolo mpe batuni continue papa continue abi est-ce que tangu nde yango makambo ngo oyo toke papa Yesu azongiseli bango pona tango to mokolo etali bino te voilà tata atia yango ndenge ye moko alingaki sekele kasi molimo mosantu akokitela bino bongo bokozwa nguya ya kokende kosakola tosuka na biso na 6 papa tosuka na biso na 6 oyebi ke Yesu alobi ke bomba masekele na kati ya kadena kaka tata ya nani ya nkolo Yesu ye kaka nde asengeli koya ye moko kopesa likambo yango yango na meme na Matthieu 24:36 je bazoko confirmer ngo lisusu ke likambo wana ekozala sekele pona nani moto moko te ayebi mokolo to ngonga makambo wana ekosalema ata banjelu ya likolo rien ezala kutu ata mwana kaka tata ye moko moto ayebi yango voilà likambo wana tellement batungisi nkolo alobi bango tala oyo wana soki bayebisi bino bobanda kose prepare eza likambo moko ekozala kaka compliqué bolandanga na bokebi nyonso ekozala kaka compliqué mutu moko akoyemba yango te ata baangelo ye moko papa abomba yango bandeko
C'est par là que de Pierre aye ko confirmer biso siko système pour ko voiler likambongo ba expliquer ngo susu plus clair pour ko lobani na 2 Pierre 3 verset 10. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Kasi mokolo ya nkolo ekoya ndenge moyibi ayaka. Voilà. Mokolo yango likolo ekolimwa. Pe makelele moko ya somo ekoyokana. Oula. Biloko yonso ya likolo ekokufa na moto. Voilà. Mokili na makambo nyonso bato bazali kosala ekomona na lisusu te. Voilà. Tobomba likambo na tolobi. Papa tanga nano balobi ni ke mokolongo ekozala ndenge nini? Bolanda bien, bolanda. Loba, mokolongo. Mokolo ya koya ya nkolo ndenge ekoya lokola moyibi ayaka. Aha. Mokolo yango likolo ekolimwa mpe makelele moko ya somo ekoyokana. Voilà, eloko nde nalingaki yango wana boyoka. Makelele ya somo esengeli komonana mpe koyokana. Tuke? Biloko nyonso ya likolo ekokufa na moto. Oula. Mokili na makambo nyonso bato bazali kosala ekomona na lisusu te. Zawa yemba. Zao. La guerre mondiale, c'est pas bien. Toko yako zonga entre parenthèses bobomba likambo wana. Toyokani bobomba ngo. Siko tokoti likolo ya kozanga koyeba likambo yango batu bakeko fonde batu bakomi na badoute nzoka nde biso nyonso totangaka Bible toyebi ete likambo ya Nzambe ezali ya Nzambe ya Satana ezali ya Satana tokoki kokosa likambo ya Nzambe te kobongola yango kosala likambo nini. Exode chapitre 20 verset 3 elobi na biso nini? Exode chapitre 20 verset 3 elobi boye kokumisa Nzambe mususu te bobele ngai. Kokumisa Nzambe mususu te bobele ngai. Tokende siko na date oyo bino boloba nini ke 25 décembre yango nde kobotama ya nkolo. Na histoire batu nyonso batangi balobi nini ke ezalaki mokolo ya nani pase mokolo ngo oyo babongisaki mpona fete ngo ya nini ezalaki fete ya nani ya Mitra eza ya Dieu Soleil Mitra. Explique bango ngo donc bayuda na empire romain bazali kokumisa Nzambe oyo ya moi. Alors na tango bakomi na calendrier batali comment ko conventionner pour ete bakoka ko fêter mbotama ya nkolo Yesu. Or Dieu Soleil wana ezalaki religion ya empereur azalaki kosambela. La religion ya empereur ekomaki religion ya peuple. Alors tellement que christianisme ekomaki na monopole ya empereur bazwi date kaka oyo empereur na population bazali ko adorer Dieu wana Mitra ya Soleil ba imposer yango pour ete peuple na kati na christianisme akoka kwa adorer ko glorifier Jésus na date wana lokola date ya mbotama parce que ba se référer qui na parole ya nkolo Yesu ete Jésus-Christ est la lumière du monde. Voilà. Alors comme soleil wana empereur azoko semble les lumière alors date ya le 25 décembre ezali date ya mbotama ya nkolo Yesu. Or ezalaki date ya idole. Voilà. Donc, pendant 20 siècles, tu as fait la Papa pasteur, c'est-à-dire Exode 23, répétez. Exode 23 et lobby. Kokumisa Nzambe mususu te bobele ngai. Siko bandeko. Ta nyonso yo tuzoko konte ko lekisa. Pona ko fukemela Nzambe na bikeko. Mais Yesu abomba ki eloko moko te. Yesu abomba makite. Kaka nde biso nde tozoko kosa na parce que tolingi te kolanda likambo na Nzambe na ndenge sengela. Na Matthieu 24 verset 3. Question ezali claire. Toyoka question ndenge ni ba poser la kiango papa. Toke. Matthieu 24 verset 3 et lobi boye.
bongo Yesu ake kovanda na ngomba ya baolive. Bayekoli na ye baye bango moko kaka kotuna ye. Balobi yebisa biso tango nini makamo yango ekosalema. Elembo nini ekolakisa ete olingi koya kotia bokonzi na yo. Pe suka ya mokili ekomi pene pene. Voilà. Bandeko mutuna wana batu bazaki na posa bayeba yo Yesu kukendi. Mekasi tango nini biso tokoyeba basini ngo nini tokolakisa biso ke yo ozako ya. Mais Bible elobi na biso clairement alobi boye que milimu wana nyonso tokojuza na mukili il faut tozala na thermomètre. Thermomètre nini sengeli tozala nango. Yango na 1 Jean chapitre 4 verset 1 tina 3 alobi na biso nini. 1 Jean 4 1 à 3 voilà. Alobi boye bandeko ya bolingo. Bandeko bolingo. Bolanda bien bandeko bolingo. Ba prophète mingi ya lokuta basi bapanzani na mokili. Bondi mela ba prophète yonso te. Kasi bomeka bango liboso. Voilà. Pona koyeba soki molimo oyo bazali na yango euti na nzambe. Bandeko sikonde tolingo to teste. Teste na biso yango wana. Biso balobi na biso nike. Il faut to talaka, faut to yeba ke milimo na bino soki euti epai ya nzambe. Toke papa, neni toko teste. Tala ndenge boko yeba molimo ya nzambe. Prophète nyonso oyo andimaka ete Yesu Kristo akomaki penza moto lokola biso. Yende azali na molimo ya nzambe oyo uti na nzambe. Esengo. Kasi prophète nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te azali na molimo na nzambe te. Bakwa. Azali na molimo oyo uti na monguna na Kristo. Boyoka kiete molimo yango elingaki koya. Pe sikoyo esi ekomi awa na mokili. Yango depuis molimo yango ekomi na kati ya mokili bazoko kosa biso. Tosambela 12 le 25 décembre yango ka bakimbangisi bino bokomi ba maboma. Biso tolobi boyi. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par la force du Saint-Esprit, par révélation du Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu me regardes, tu ne peux pas. Tu seras pasteur de verbe, pasteur de l'histoire. Tu ne feras rien. Beta kop na yo dengi nini oliaka na yo, mais pour obenga Seigneur, Seigneur lelo biso na bino tuzobenga ye Seigneur lelo. Ba o ba benga kana tango na bazaki inspiré. O ya sikoyo komi ya commerce. Tozonga sikoyo. Tolimbo la réponse sikoyo nkolo Yesu apesaki. Nkolo Yesu apesaki réponse nini na mutuna oyo bapozaki na 23 24 verset 3. Papa to bandela question et puis to kota directement la réponse ya nkolo Yesu na verset 4 tina 8. Na verset 3 bayekoli batuna kiboye. Bango moko kaka kotuna ye balobi Yesu yebisa biso tango nini makamo yango ekosalema. Elengo nini ekolakisa ete olingi koya kotia bokonzi na yo. Pe suka ya mokili ekomi pene pene. Voilà. Yesu azongiseli bango. Voilà, yoka réponse. Bokeba moto moko te akosa bino. Pamba te bato ebele bakoya na kombo na ngai. Voilà. Bakoloba nazali Mesia. Pe bakokosa bato mingi. Oui. Bakoya bokoyoka ete bituma ebimi na bamboka ya pene pene. Voilà. Pe ya musika. Bobanga te. Kasi. Makamo yango esengeli koya. Voilà. Kasi wana ekozala nano suka te. Mais ya solo bituma ekobima kati na bikolo pe na kati na bamboka. Voilà. Epai na epai nzala ekongala. Mpe mabele ekoningana. Voilà. Yango nyonso wana ekozala kaka lokola ebandeli ya pasi ya mwasi ayokaka na tango ya kobota. Batata ba mama
sikoyo bo mekana kofongola matoi biso tokoteya makambo ya peu près te tokoteya na baproverbe te tokoteya be tout droit. Église na biso babengi yango église de Jésus-Christ sur la terre. Nous allons parler sur la terre. Batata ba maman oyebi à partir ya réponse ya nkolo Yesu tomeki kososola balobi bamuso balobaka nini ke omoni makambo bolobi ya tatoyo ke omoni azali kuna na nkamba azali boye bolanda te mais siko biso tokoyebisa bino ke bolanda biso mpo nani na 1910 papa Simon Kimbangu alobi nini ke ye akomibota lisusu akomibotama lisusu na 1918 mais Bible alaki biso kitoko awa alobi soko bomoni ke babiloko wana nyonso wana eye bobanga na bino te bokotala kaka soko bomoni bitumba ebimi na mokili royaume contre royaume nation contre nation sinyi wana nga napesi bino nga Yesu sinyi wana ezali yango wana ezala point oyo bino bokolandela likambo oyo ya ngai. Ah bon? Tokomi na 1914 mwana papa Simon Kimbangu papa Kisolokel abotami le 12 février 1914. Guerre mondiale ebandi. Bible lobi na biso ezali nango kaka douleur et enfantement. Tangu mwasi akobotaka pasi wana kaka ebandeli. Na 1916 papa Dialungana abotami. Na 1918 papa Diangenda abotami, guerre mondiale estili. Sikoyo yango wana nde biso siko tolobi. Soki tozongi kuna na mukanda ya 2 Pierre chapitre 3 verset 10 elobi na biso nini na bozongi ya nkolo. 2 Pierre wana verset 10 3 10. 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Sikobolanda. Kasi mokolo ya nkolo ekoya ndenge moyibi ayaka. Mokolo yango likolo ekolimwa pe makelele moko ya somo ekoyokana. Pardon papa pasteur. Papa, minduke yokanaka na mokili mobimba. Bible ezo déterminer yango clairement. Ngai te. Bible lobi makelele moko ya somo ekoyoka na mokili mobimba. Le monde entier maminduki elelaka eyokanaka tugi. Bakreye babombe ndenge na ndenge. Pendant tout ce temps minduki oyebi ke l'air na landaka histoire na ngana kamata biloko nini ya Hitler na tia ndenge shofaki. Mais en tout cas, dans ces deux abisso, tokotia ged Hitler, ndenge nini, minduki ezoko beta, mokili mobimba eyokani, balobi nini sukuna. Biloko nyonso ya likolo ekokufa na moto. Ah! Nini mona na kisusu likolo wipa batuke. Mokili na makambo nyonso bato bazali kosala ekomona na lisusu te. Nani asusa bimisaki mutu? Wewe ngana na koma na Allemagne, na kekuta una basala ba nini oyo ba bunker ta basala biloko banda ko mo mbele bango tu bakiko bomba batu tu babandona ba village ba nini ba mboka tout ça ici là nyonso ici là mais na verset 9 papa verset 9 ya Matthieu chapitre 24 elobi boye na tango wana bakobanda koteka bino pona komonisa bino pasi pe koboma bino bikolo nyonso ekozala koyina bino pona nkombo na ngai. Papa telema wa
boyoka siko likambo place nde mama likambo identification sima ya guerre mondiale bato nyonso bazalaki préoccupé basala reconstruction ya bamboka bipai boye 1918 papa ndenge botami na 1921 papa Simongi Mbangu bonkolo Yesu atindi ngai silisa verset ngo pona toyoka bien na mikolo wana bato mingi bakosundola bondimi bakobana kotekana pe koyinana baprofete ebele ya lokuta bakobima pe bakokosa bato mingi oyebi ke baye awa balobi ngai nazali nganga nzambe na ye koteya bino likambo na nzambe ye moko kaka ye koteya likambo ya nzambe ye moko azosala kipolisier mutu ake kotubela o ngai nasalaki boye pufulobi na ntongo baye kokanga yo faux prophète bafonganga nzambe bayaki mpona koétouffe likambo oyo ngai na yo fate awa balobi oyo atangi na verset 8 je crois bakokanga bango mpona nini na verset 8 6 7 8 na 7-8 elobi ya solo bitumba ekobima na kati ya bikolo pe na kati ya bamboka epai na epai nzala ekongala pe mabele ekoningana yango nyonso wana ekozala kaka lokola ebandeli ya pasi ya mwasi ayokaka tango ya kobota na tango wana bakobana koteka bino voilà po na komonisa bino mpasi mpe koboma bino bikolo yonso ekozala koyina bino mpo na nkombo na ngai na mikolo wana bato mingi mpo na nkombo na ngai Yesu mpo na nkombo na ngai yango ka bazoyinela bango bakobeta bango bakoboma bango mpo na nini mpo na nkombo kaka ya mikolo Yesu bakangaki bakimbangisi na ntina nkolo yango wana nde siko question pasteur biso na bango totunana après guerre mondiale monde entier banani oyo bakangaki mpo balobi nkombo ya nkolo Yesu bakimbangisi papa Simongi Mbangu alobi nkolo alobi na ngai baserviteur na ngai bakomi bainfidèle te ya bandeko na yo évangile ya papa Simongi Mbangu yango nde epesaki bokeseni na évangile ya bamindele babandi kokanga ye koniokola meme bao nyonso bandimelaki évangile omoni siko mama na likambo place ekobeba ekoyinda bato boni oyo bomonaki mpo batangi nkombo ya nkolo Yesu d'après 14-18 nde bakangami nde banyokwami nde babomi bango mpe babengani bango continue babengani bango bakobengana bango na basinagoge balobi yango deja lokola makambo ya mabe ekoleka bolingo ya bato ebele mpe ekosila kasi moto oyo akokanga motema tina suka ye nde akobika. Merci pasteur telema nonano wana bakangi bakimbangi banyokoli bango basali ekokani na mukanda oyo totangi sikoyo bible elobi susu abi oyo akolonga papa pasteur oyo akolonga me oyebi na moma moko boye ntango natangaki place balobi nini ke likolo ya kombo na ngai yango wana nde natangaki Jean 16 verset 1-3 Jean 16 verset 1-3 elobi boye me mpona nini baza kobenga biso baza kokanga biso bakobengana biso papa bazini okola biso mpona nini Jean 16 nalobi na bino makambo oyo po bobeta libaku te bakobengana bino na bandako ya lisanga ntango ekoya bato oyo bakoboma bino bakokanisa ete bazali kosalela nzambe yango nde bayelaki bango bakanisaki bazosalela nzambe ezaki c'est ça baye boyebi bango baye bazosalela nani nzambe me bango bazokanisa bazosalela nzambe nzoka nde bakosala bongo mpo bayebi tata te bayebi mpe ngai te kasi nayebisi bino yango sikoyo po ntango makambo wana ekosalema bokanisa ete nasi nayebisa bino yango. Voilà toyebi déjà kuna mais maintenant tokende po tozwa passage tokende na Apocalypse papa zonga na 24 wana
suka na yo wana place balobi nini que c'est lui qui vaincra. Kasi moto oyo akokanga motema tina suka yende akobika. Oyo akokanga motema yende akobika. Ndenge Apocalypse ya sikoyo akoza kopesa nzela. Bolanda sikoyo tozokende na nzela na biso. Apocalypse 3 verset 12. Apocalypse 3 verset 12 elobi boye. Baoyo bakolonga. Ndenge Matthieu 24 alobi baoyo bakolonga bakosala bango nini? Nakotia bango lokola makonzi na kati na ndako ya Nzambe na ngai. Likonzi na kati ya ndako ya Nzambe na ye nkolo Yesu. Toke. Po batikala kuna libela. Libela bakobongwana te bakozala be kuna. Nakokoma likolo na bango kombo ya Nzambe na ngai pe kombo ya mboka ya Nzambe na ngai. Nakokoma kombo ya Nzambe na ngai. C'est-à-dire oya longi bapesi kombo ya Nzambe na ye. Unayebi te lingomba nini oyo bapesi kombo bakombo benga Nzambe. Soyoki catholique. Je ne sais pas c'est quoi. Soyoki protestant. Yebi bilongo yebi ba définition. Mais ngai babengi ngai kimbangi kimbang. Bapesi nga kombo ya Nzambe na ngai kimbango. Oyo akolonga balonga bavyelo ntadila banyokwami bandimi kaka balonga. Sotango balongi bapesi bango kombo banani bakimbango bakimbangiste. Kombo Yesu alobi ke oyo akolonga akokoma ye kombo ya Nzambe na ye. Nzambe na ye nani? Okay. Kombo ya Nzambe na ngai pe kombo ya mboka ya Nzambe na ngai. Yango Yerusalemi ya sika. Oyo kowuta na likolo esika Nzambe na ngai azali. Ola. Kombo ya mboka ya sika Jérusalem ya sika. C'est dire ya kala izalaki. Bible a prévoir alobi ya kala izalaki. C'est dire ya sika. Tango ya sika ezali makambo nyonso pe komi ya sika. Pamba te mukilembo ya kala elimwaki na guerre esilaki. Sikoyo ya sika balobi Jérusalem ya sika. Biso tobengi nkamba nouvelle Jérusalem. Kasi bongo soki nkamba eza nouvelle Jérusalem alobi kombo ya Nzambe kombo ya mboka bongo nini lisusu kombo nini? Nakokoma na likolo na bango nkombo na ngai ya sika. Yesu akomi na kombo ya sika. Yesu akomi na kombo ya sika. Mais yo Yesu akia kukoma kombo ya sika. Kombo ngo ifoto lugango kombo ngo ya sika mama ya likambo to fandeli biso rabino ba deba place sozo kokende to sukisa yango. Mais likambo ndenge na lobi papa verset 13 ya Apocalypse. Posela. Obi likambo tuzoloba tuzozonga. Bible elobi nini na verset 13 papa? Na verset 13 ya Apocalypse 3 elobi boye. Moto oyo azali na matoi ayoka malamu makambo molimo alobi na ba ecclesia. Papa, tozoloba likambo oyo molimo azoloba na batu oyo ya ecclesia. Papa pasteur, tozoloba likambo oyo molimo akoloba na batu ya ecclesia. Tozoloba na batu nyonso te, batu atembe te, batu oyo baza inspiré te. Mais ezali likambo oyo bakoyoka likambo kaka molimo alobi na ecclesia. Bandeko. Likambo Nzambe kitoko. Mais docteur, na verset 12 na ligne ya suka. Kombo na ngai ya sika. Yango te mama likambo to kuluka. Moto luka. Ifuto luka yango. Pour nkolo Yesu na ekuluza lobi tout est accompli. Keba, comme il s'en va s'écrire avant, tout est accompli. Et il a signé. Dialungana. C'est-à-dire l'accomplissement. L'accomplissement. Et kokisami. Dialungana. Mais si on dit que tout est accompli, c'est le dernier mot Yankolo Yesu. Dernier mot Yankolo Yesu. Pour abima akota na ye na kembo na ye. Na kembo na ye. Tout est accompli. Tout est accompli, c'est le nouveau nom.
N'est-ce pas? Le nouveau nom. En français. Oui, accomplissement. Aïe, aïe, aïe. Mais dans le Congo, et Nouvelle-Jérusalem et Kena Mbokani. Jérusalem, Nouvelle-Jérusalem. Et Kena Nkamba. Nabanani, Nabakongo. Nabakongo. Balobaka Munogoni. Balobaka Kikongo. Kikongo alors accomplissement Nizani. Dialungana. Ekokisami. Ekokisami likambo. Nalingala ekokisami. Oh là, esengo likambo nzambe na biso. Soki nazalaki sina ngana loba amen. Boloba amen 10 fois. Mais cette fois-ci, on a mis 100 fois. Et, Sikoyo, na isika wana, likambo ibaniko koma mwa pete. Yangwana nde, doyeko sutuka, nouveau no wana, yangonde tozo luka, peto bandiko yoka, ke, liloba ya suka yankolo yeso, tout est accompli. Nyonso ekokani. Yalungana. Apocalypse 21. Kuna nde sikoyo Apocalypse 21. Azoko pesa biso, alimbula biso. Makambongo oyo tozoloba, yamboka ngo, ye nzambe ngo oyo biso tokoluka. Ye nzambe ngo nini? Yango nde papa ngana préféré. Tous wana no Matthieu 1. Nzambe oyo biso tokoluka, azali nzambe ya batu. Azali nzambe ya bikekote. Azali nzambe ya nini? Ya invention te. Mais azali nzambe oyo azali nzambe oyo asengeli kozala na bato. Matthieu 1 23. Matthieu 1 23. Matthieu 1 23. Verset 23. Biso nzambe otozoluka azali nzambe ya nini? Tokebo. Elenge mwasi oyo ayebi nzoto ya mobali te. Akozwa zemi. Mwana oyo akobota yebe. Akobota mwana mobali. Pe bakopesa mwana yango kombo Emmanuel. Emmanuel, oui. Elakisi nzambe azali na biso. Nzambe o biso to luka, nzambe ozali kati na biso. Nzambe ozala kati na biso. Yango wana nde peut-être Matthieu Apocalypse 21 ako confirmer biso yango. Nzambe nini oyo azoluka? Nzambe oyo kozala ba mapata te. Nzambe oyo kozala na nini na ba invention na mitu ya batu te. Mais nzambe ani Apocalypse 21 1 à 3. Apocalypse 21 1 à 3 elobi boye. Bongo na moni likolo ya sika pe mokili ya sika. Pamba te likolo ya liboso na mokili ya liboso elimwaki. Elimwaki wapi na guerre mondiale? Na première guerre mondiale elimwaki. Oya kala sikonde ya sika ndeni. Toke papa. Pe ebale monene ezali lisusu te. Pe na moni ville ya bosantu. Voilà. Yerusalem ya sika. Oh. Ewuti na likolo epai ya Nzambe. Yango ekomi kitoko ndenge elenge mwasi amibongisaka pona kokutana na mobali na ye. Na yoki mongongo makasi ewuti na kiti ya bokonzi elobi. Tala Nzambe aye kotonga na kati na bato. Voilà. Aye kovanda epai na bango. Voilà. Avec nous, papa c'est là. Nzambe o biso tozoloba oya siloga na biso. Nous sommes avec lui. Emmanuel. Nzambe avec biso. Na français balobi avec vous. Avec les hommes. Avec nous. Avec. Tokozala jamais na simanaye. Mais ye alobi akozala na biso. Ye nzambe ngo kosanya kufanda wapi? Bango bakozala bato na ye pe nzambe ye moko akozala na bango. Voilà. Ye moko nzambe akozala na bango. Papa oyebi poto yeba nzambe ango esengeli papa il faut ba comportement et monana. Il faut nzambe wana oyo bazo citer il faut to yeba ke comportement na ye monana kati ya muganda za nzambe. Yango na toke na Isaïe 42. Isaïe 42. 42. Toluka Isaïe 42. Isaïe 42 tout ça le comportement ya nzambe ngo biso tozoluka ezali ndenge nini. Kuna papa
obongisa biso image ya liboso ya comportement na ye ndenge nini tokotala na bilili. Esaïe 42 verset 1 à 2 elobi boye. Yawe alobi, tala mosali na ngai oyo ngai moko napona pe nasepeli na ye. Voilà. Napesi ye molimo na ngai po ayebisa bikolo makambo ya bosembo. Akonganga te. Voilà. Akotombola mongongo te. Akoloba pe na balabala te. Pamba te. Oui, oui. Tosuki wana verset 2. Verset 3. Lititi oyo elemba. Akobuka yango te. Jamais. Continue. Mwinda oyo elingi kokufa. Akoboma yango te. Jamais. Ye akolukane mindono na batu te. Même atako pomoni ke likambo wana soki ndenge nini ye akosala eloko moko te. Kasi akolakisa bato makambo ya bosembo penza. Voilà. Makambo bosembo. Voilà. Isuki wana. Akozunga sima te. Akolemba te. Voilà. Si tango akolonga kotia bosembo na mokili mobimba. Merci papa. Maintenant, likambo ezali awa. Tokoya kolimbola ngo siko tokolimbola ngo. Toke na régie. Totala na parce que on va dire que bolobi be mingi. Ba image ezate. Totala siko comportement ya mutango. To balobi nini akonganga te, akoloba mingi te, azapeka ndengwana. Papa où sont papa Docha Moninga Willy. Voilà. Si bango ye wana tokotoka discours na ye ndenge nini aza kopesa discours na ye tokolanda yango. Volume papa. Wana ne papa nuntajira. Noele. Ika topesa mwana papa na biso nzambe na biso mbote na kumuna tata ya mwana peli mbote na kumuna tata ya mwana ya Molimo Mosantu. Voilà, un type fatigué, mais Astika ko abandonné te. Yangonde Tikoto Koyakolanda. Il n'a jamais abandonné, même les derniers jours, à 2 jours de sa mort. Wande Mikilignon se sopanaki. Pendant que oh Isaki na 97, le 5 mai 97. Nasi manango bokoyoka discours na ye aganga te atelema te déjà à partir ya ba 97 esengeli a instauré eloko ya sika changement ali ko bouleverser mokili pona changement ya mboka oyo aye kofanda 11 mois pona kozela le 17 mai ya changement. À partir ya wana kolenga wana bozomona wana papa tangu nzoto papa dengenda iye mbala moko abandi kolenga. Voilà. Abandi kolenga ndenge wana. Alors abandi ko se transformer. Abandi ko changer longi na ye. Toka discours. Kamba tukona oyo. Bebe oye. Bebe oye. Bamwene mwana mutu kutomuno ndo wako oyo. Kada bandari dan dunia kama kumuleta kama
tendeka yangu katika lomba tendeka yangu kama mbalo katika jambo la mpaka masimbu yuhuba mudi kama Amin mana mene katika tanga bana kuna ngoro ile ndikaje kutoka leo Mungu aseme ni mwana vile amen anganga te discours eleki mulayi epa na ye ezalaki 7 minutes dona na traduction na nkombo ya tata mwana mpe molimo centre papa alobi na biso lelo biso kaka bato ya kinshasa te pamba te nkamba aza kolanda mbanza ngungu matadi plateau de bateke mpe boma na nzela ya poni papa alobi na biso boye abandi na koloba kinshasa oye bebe oye mpe alobi ndenge nini bebe te abotami lelo abandi koloba nakanisi biso nyonso tosekaki alobi na ndimi mpe nazongisi bino matondi na programe nyonso euti kosalema awa pamba te mpo na kokokisa mbula tuku mwambe na moko eza likambo ya liseki te oyo ezali mokolo mwa esengo mpo ya kokanisa mbotama na ngai mokolo moye ezali mokolo mwa esengo mpo na bino bolingaka ngai mokolo oyo ezali mpe esengo meme na baoyo balingaka ngai te pamba te chaque fois soko oyo moto soko mama aboti mwana bato batunaka oboti mwana ni mobali to mwasi ezalaka esengo katikati na famille lelo nazali na esengo monene pamba te aniversaire na ngai ya mbula tuku mwambe na moko ekokaneli ngai awa na Kinshasa naumeli mpe mikolo mingi awa nazalaki ntango nyonso koya na mboka ya Kinshasa meme ntango bandeko na ngai bazalaki awa soko naye mikolo mibale nazongi na ngai kasi lelo oyo naumeli bana novembre ti sikoyo ezali bolingo na ngai te me bolingo ya tata nzambe pamba te ye moko nzambe ayebi te so ezala ngai moko nalingaka koumela na mboka oyo te yango wana toza kosenga na tata nzambe oyo asala likolo mpe se oyo asalaki biso na maboko na ye ati biso molimo katikati na zolo biso bato totelemi ye asunga biso po ete pamba te makambo manso mazali tozali kozina yango katikati na mokili ye nde azali mosungi tika ete tokoka kosala bolingo bwa ye pamba te ndenge nauti koloba naumeli awa ezali bolingo ya ngai te bolingo bwa ye tata lelo oyo tozali na esengo nazali na esengo te kasi biso banso tozali na esengo mpo na anniversaire na ngai yango wana nzambe abongisaki mpo ete tokoka kokutana awa tosepela elongo tosengi mpe na ye akoka kobongisa mpo na mikolo ekoya tokutana lisusu ndenge oyo mpo ete tosolola batata mpe bamama lelo ngai yalunga na kiangani nabotami awa ezali esengo mingi na ngai malgré pasi na nzoto kasi toza kotelema kaka tozosala makasi po ete tomonana tokopesa esengo oyo tozongisa matondi mingi mpe na tata nzambe yango wana mabondeli na biso mpe na tata nzambe ezali ete akoka kosunga biso tata nzambe atala masumu na biso te tata nzambe ayokela biso mawa lokola ayokelaki bikeko elekaki mawa tata nzambe alimbisa masumu na biso ayokela biso mawa po ete kimia eingela seko katikati na mokili mobimba po ete makanisi nyonso ya mwini satana ezala na kimia mai wana nde mokonzi na biso papa dialunga na kiangani mokonzi ya bule auti kopesa biso lelo mokolo ya mbotama na ye awa na Kinshasa akokisi 81 ans lelo mokolo moyenga le 25 mai 1997 tozali lelo na 15h05 minutes ko 15h15 na kombo ya tata mwana mpe molimo centre kutonda
mambo mandongo na turi kwa sirikwa ndongo mpasi betu wakala bandongo mkumbwa se ye mwana pe mkumbwa se ye mwana vera. Ok, merci bandeko. Naranti na kata ki maloba papa. Et bon, c'est le papa boye makambute. To kata ki maloba papa pour te faire sa traduction place. Discours ezaki ya kimia kaka bebo. Kasi to découvrir que atikali koganga te banda ye azalaka même nzoto kolongo tout ça. Papa à partir ya mois de mai wana papa bandiko se transformer. Papa bandiko bongola elongi parce que ayebi que mikolo na ye e bandiko poussa. Kuna balobi boye. Na tango tozalaki bazolo banabiso que na 2000 ans fin du monde. Na 2000 ans fin du monde. Papa pasteur. Nous avons 2 Pierre 10. Nous avons 2 Pierre 10. Dans 2 Pierre 10, 3 10. Na 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Balobi boye. Kasi mokolo yankolo ekoya ndenge moyibi ayaka. Mokolo yango likolo ekolimwa pe makelele moko ya somo ekoyokana. Biloko yonso ya likolo ekokufa na moto. Mokili na makambo nyonso bato bazali kosala ekomona na lisusu te. Batata ba mama pona nini alobi ndenge wana na 2000 biso nyonso yebaki ke mokili ekokufa. Ba mosusu bazako loba nini ke bozongi nkolo Yesu. Na razi na kosite. Siko a partir ya awa, balobi ke Yesu akoya lokwa muyibi. Siko muyibi tango ayaka na ndako. Tango nini bako découvrir ke muyibi ayibi. Tango azoya to tango awuti akei. Mopesi réponse bino mokomoni. Tangu bolamuki na tongo télévision ezakiawa nini babiju akei muyibi atiko yiba akei ngai na le 10 avril 2000 papa Fumambanza abengi ngai alobi kende loba na mokili oyo bazelaki ezali ngai. Papa makambo nini oyo likambo ngo ezalaki nango ya siki ya kala me kasi mpona kozwa courage oyebi ke nasekisaka bato na ntango wana ya kala Yesu Kristu mutu alobaka na ntango wana abimisaka sekere kopiblie ke Yesu azali nzambe babengaki ye Léon le Grand. Siko ngai babengi ngai Léon le Petit. Turu Léon le Petit na bimi na yeko